Ma personnalité. Bonjour, bonsoir cellulaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo ya mapango karandenge tobisanga na bino la personnalité TV, toujours likolo, donc tozokoba toujours kosala mosala na bino kaka ndenge tomesana vraiment kosala ndenge tolobaka bosenga na bino yango ezaka mosala pona biso tolobaka ozana ba terrain ozana hectare ozana bilanga ozali na ba corbillard ozali na ba metuka en tout cas benga la personnalité TV ba osalelo mosala ti mosala kitoko toujours donc biso tozali kolo karandenge tolobaka donc mbala moko esiko tozali tia na kati ya lopango ya moko na bino tia na Hollande nde apesi la personnalité TV confiance ya lobi en tout cas Vénitia femme noire salelanga mosala ti de lokola nde na bisara bino nga na lembaka te naza ti en tout cas nabaki iyo mama tokosala yango mosala kitoko ti na lifobo do osilisango toza tia na kati ya lopango ndenge bozomona ezali na ndako ya 2 chambres et salon tozobanda esika ndako esika lopango ebandeli limite ya lopango esika ebandeli donc lopango ebandi awa esika ona telemeli donc juste awa place oyo esika lopango ebandi yango ekei ndenge tozokende ndenge caméra azali ko balancer image tozotambola pour en tout cas mosala ti eza ya moto tokotambola tokolakisa yango ti pe na ti bomona lopango ndenge ezaleli lopango eza monene yango tozotambola ma tokokoma penza caméra abendeli biso ti na babambu wana ti na babambu ezali esika lopango esuki donc esika oyo tozalaki wana esika nalakisi limite ya lopango ti eye kosukela biso na likolo boye ezali 24 mètres do esika towuti kuna ti na suka na babambu wana ezali komesure 24 mètres do tozotambola penza mpona kolakisa lopango mobimba ndenge ezali soki toye awa po tokoma ti na suka na nsima ya ndako kuna donc obanda awa ti na suka kuna ezali komesure 15 mètres donc tozotambola pe mpona olakisa bino espace donc eza nsima ya ndako mopanzi oyo ya bilanga yango ekotikala kote oyo nde ndako nde ezokende donc kote oyo nde yango tobandi donc ti tozokende caméra azali cameraman azobendela biso image na yango azobalance ye aye tozali ti na mwa liboso juste ti awa
place wana ezali bapondo ezali yango tobaki boti na nsima ezali 15 mètres doti na nsima wana eza 15 mètres kozwa yango ezwi lisusu boye yango ekiti ti na babambu mpe lisusu oyo bomoni bilanga mpe eza na kati donc ekiti yango ezali 14 mètres donc na boye ti tokoma kuna ezali 14 mètres donc mosusu bokotuna eza un peu compliqué non eza compliqué parce que ndenge ka totekelaka deux fois toyebaka mpe te totekaki tolongolaki mwa ndambu donc balongolaki mwa ndambu na nsima balongoli mpe mwa ndambu mopanzi yango esali ke ekoma bomona bamètre ndenge ezali kote mosusu epesi 24 kote mosusu epesi 15 mètres kote mosusu epesi maintenant liboso na yango esika oyo bomoni bilanga ezali do bilanga ezali mwana koma ti kuna eza te kote ya babambu wana yango ekei ti na suka lisusu esika tozalaki ezali lokola 20 mètres do ezali 20 mètres liboso na ye ezali komesure 20 mètres liboso na ye boye ndenge bozomona bilili donc nde tobi mwena kota na kati eza te parce que bilanga eza wana banda kuna ti na suka esika oyo totelemaki tolakisaki esika limite ya lopango ebandeli yango ezali 20 mètres dans le lopango eza un peu compliqué kota likolo ezomesure 24 kote mosusu emesure 15 mètres na nsima kote mosusu emesure mpe 15 et puis liboso ezali komesure 20 mètres ezali na ndako oyo bomoni ndako ezali ya 2 chambres salon ndako eza ya 2 chambres salon donc ndako eza ya 2 chambres salon ka ndenge bozomona eza na ndako ya 2 chambres salon eza na banzete eza na mopepa kitoko donc tobaki la personnalité TV toza na kati ya Riflar to na kati ya Riflar esika courant kendaka te donc babengi yango cité des anciens combattants babengango cité des anciens combattants donc cité des anciens combattants la personnalité TV azana kati Riflar na cité des anciens combattants bomoni bino moko mopepa kitoko babi awa mai courant kindaka te babi mai baza pe na ba mai na bango pembeni ba fourrage eza pembeni vraiment donc otoki mai omemi na loboko ekokota ti na kati ya ndako mais quand tolobaka na kati la personnalité TV en tout cas balobi ya kobeta masolo ezaka likambo ya mosombi na moteki ndekoe papa maman jeune fille jeune garçon on a besoin aux terrain na kati ya cité des anciens combattants aux lopango en tout cas la personnalité TV ezawana eteli bino déjà pango ya moko na bino azali na kati ya Hollande azana ba terrain na ye azana mapangu ne belé ana mapangu ne belé donc misusu batu bazo fanda koto ye penza pe ateki déjà mais azo continuer toujours koteka balobi awa babandi yango 18000 obeti masolo babe 18000 obeti masolo ezali kambali solo ya mosombi na moteki car ndenge tolobaka babi wela beta masolo balobaka bawela bazanga mais na cadre lopango tolobaka wela poso bio bawela bazanga o eza lopango yaya olali okwei batiki yo kidiba donc c'est le temps babi wela babi 18000 obeti no masolo babi kobanga prêter za kalikambo li solo ya mosombi na moteki bomoni bino mokolo pango ndenge ezali bomona pa environnement il y a des gens au bazo fanda tomso ba te sikango za zamba non eza zamba te on a vie de maison des cité des anciens combattants banda ko ezali bato bazo fanda en tout cas bato ba fanda na kimia babi courant koto jamais ekenda bon bazara na courant tabiso toti na centre ville mato yo charger téléphone ti awa na cité des anciens combattants pour no lobake courant ezali ma ezali do biso
touti na biso babisika touti soki balemba touti soki bawapi mais on a manqué ba charge to manqué ba charge mais la charge awa na cité des anciens combattants na kati ya Riflar donc courant ezali permanent mai forage eza permanent ekendaka te oza na facilité ya kokotisa pe forage ti na kati ya lopango donc ezodépendre kaka na yo ndenge okosalela mosala na yo en tout cas ndako ya ngoyo eza na ndako ya 2 chambres salon to bokota la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine na kati ya Riflar précisément na cité des anciens combattants tolobi biso to bengaka yo muto zana ndako na yo muto zana moto zana vélo on a sara kopa ba vélo nana besoin ba vélo nange kende rapide benga la personnalité TV nana besoin ba terrain ba hectare nange kende rapide benga la personnalité TV on est ensemble y a pas de souci to zakawana pour non c'est la bino mosala tina suka donc biso to sala toujours mosala la personnalité TV ne tombera jamais na mosala kitoko to bibo pesa biso confiance on a na maison on a na boutique on a na eloko boy en tout cas n'hésitez pas d'appeler la personnalité TV ndenge katolobaka on ensemble pas de souci donc le pango yango yo ndenge bomoni ba voisin bango wana et ba voisin bango wana bazali ndenge bozomona bino moko do y a des gens oyo vraiment ba fandaka il y a des responsables oyo bazo fanda a balobi awa 18000 obeti masolo ba beza likambo ya lisolo ya musombi na moteki ko déclarer non prito ko bateke o teze bele te babia ya likambo ya lisolo ya musombi na moteki babi wela bawela bazanga mena cadre lopango bawele la kaka on sait jamais bawele la ka bazwa bazora kaka on sait jamais ya do bazora kaka wela c'est le temps biso to sela rabino mosala bomo ndenge to tamboli to lakisi lopango mobimba ma to kobima pe to kolakisa bino environnement ya cadre oyo esika toza na cité des anciens combattants. Donc contactez la personnalité TV pour la publicité, pour la nyonsonayo, aux anango besoin. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci, il y a trop de binonyo bandeko balance la personnalité TV, la personnalité TV lelo azalaki na kati ya Riflar, précisément na cité des anciens combattants. Bomoni binomoko ici kanazo c'est la des annonces, ezali moko ya environnement ya cité des anciens combattants. Cité des anciens combattants, balobi wela c'est le temps donc merci il y a trop na binonyo so obopesaka confiance attachement na la personnalité TV c'est la bino mosala merci na ba membre soutien à la personnalité TV en besi bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva wa Sudagi voix mama boko bank na London City Arlette Matoko Liswa Nzambe merci ya trop na mama Doris Lema azalaki azaka toujours na biso ensemble donc na kata mosala merci na ingénieur na biso Israël Noso Pro en tout cas azalaka on a toujours na poste naie donc merci na binonyo sotolobi boko bakota la personnalité TV et bozala jamais décis tolobi yo mto na corbillard yo mto zali na salle de fête yo mto zali na flat hotel sika bandeko bayaka kopema en tout cas si vous avez besoin il y a promotion benga la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce elle est là pour vous en tout cas nganabino toko continuer ko mona nati lokola nzamba zo koba ko batela pe ko pesa biso souffle de vie.